connaissez Katani Mende. Mende on a Kongo ya Mende akata connexion ngala comme na ngata duka bishi o meka le susu. Nako kata so connexion susu. Nako kata so connexion. Te na telemela ki ye na ndenge ya mabete. Parce que naloba mon artiste. Naloba telemela pona yo na IDPS okoma raté na IDPS moko. Yo telemela a o ba se bo simba Daniel ça. IDPS ya nani? Pouvoir les gens battu sur papier de PST. Bon, au moins, tu bois sur mon bout na Congo. Minduki et Zinga qui bisu na Congo. Net mboko kwa Kinshasa da place au Kimate. Soko kangin zela ya Maluku. Au kangin zela ba Congo. Nous sommes enclavés. 35 millions ba kufa. Toi les sika au Kimate. Mais attends, tu sais que tu l'ombo, moi na Congo, moi na mboka azali boso ezali kaka victoire ya biso. Eza victoire ya Fayulu, eza ya Tshisekedi, to tina kati ya opposition, eza eloko moko tina to kobomana wana ezate. Lobi bona na ndeko Fayulu. To yebi ba vérité mboko. 2006 nana zwaki. Bemba 2011 azwaki nani? Tshisekedi Tshilombo. Kabila salaki. Tshisekedi le père notre prêter serment na ye, na ndako na ye, ezaki na fête. Parce que l'ambassadeur ba diplomatie nyonso ya sima ya Kabila. Comme premier président na loi biso esale makate za mabe e ko suba mort d'homme pona ngai na ko loba boy eza malamu te 5 ans ezale belete to yebi ndeko Fayulu to yebi eloko eleki to yebi Merci beaucoup nous bande connaissons balanda kabiso na 3W Congo France bato amesana ko pesa biso confiance ni na ebisa kabino site moko etkani ya bopia kolandela Congo France wana bosa ntembala mona tali mbala moko na moni boss nanga Jules Dipumba merci na confiance au pesa bana yo toujours ba pesa ba information bitoko na bato balanda kabiso babone na biso nyonso na moni cordon na biso Bookson Bukasa na ko bosa na te ba partenaire na biso ba vient na biso Miss Impress Alliance Gaz na gaz na tali ba o basala kanga bato vraiment ba soutenir nga mona l'artiste vraiment donc ba connaître kanga mettre mona ki ba o balinga nga mona moni vient na States mbala mona moni famille ba tante mobimba vraiment vient na ngai Tenanga Boudric Batantu, Yajo Batantu, Charlène Batantu, vraiment na kata States, wana bato batika ngate na komo sana tete malolo Loris da Congoli na kata France wana mama yo mafurume la poza Coca-Cola, mama medinze motema tous depele ya mbetolo nengezala atwana prophète ngefa futo surula na evima prophète ngefa alobi mingi abundi trop pona makambo ya mboka ye abandaki yango pe ekomi na suka litness simbi par rapport mama ndako lo bato sona prophète ngefa malgré ba connexion et katanaki mais l'autre na prophète ngefa bonjour prophète connaissez Katani Mende Mende on a Kongo ya Mende akata connexion ngala comme na ngata duka bishi o meka le susu nako kata so connexion susu nako kata so connexion Muna Cédric Nzambia pambola yo na ndengo zongiawa na ebi Congo France ezali site moko munene parmi 3 sites ya République démocratique du Congo beaucoup en kati même en Afrique bon en kati par exemple bakata connexion mais bino ezali koleka malgré boluka ngaite mais bozali koleka nkolo azoluku parce que lito to bundi na bino parce que Congo France il faut dire la vérité Congo France azali ki pende na lito oyo to boti mbuma victoire oyo ezali ya biso nyonso ezali ya bino na biso to bundi bitumba oyo papa nzambe azo lokumu ezonge pa nzambe en fait ngapalo to leo tokolo ba lit oyo bundaki par rapport depuis to bandaka né depuis pouvoir où ezaki kuta maboko ya président Kabila est-ce que lit sango lelo au monde est réussir par rapport mais monsieur le journaliste Muna Cédric artiste roi de Makembese na ibile so chanter kombo ponga comme na kombo na ngata tukabishi so tikana ba kombo na biso ka Muna l'artiste l'artiste ngati ko tukabishi so ko chanter de talio OK alors ndakolo banini est réussir toza na bolingo oyebi Bible zo ebisa biso na Lamentation chapitre 3 verset 39 landangai qui dirait une chose arrive ça que l'Éternel ordonne papa na liwana lobiko na accident c'est Dieu l'auteur même ndoki abomi moto même magicien nzambi andimi soka ndimi te ko sale matin lit nanga na ya bino Muna Cédric lit ya Didi Kipumba Didi Kipumba na ebisa soka chande kombo ça kanga wana na za chande ngai kombo la komi tatuka bishi alors ça zo ebisa bino ezaki lit moko que Kabila doit partir malgré tout cela tobundi on a reçu parce que ngana bisaki bino on a 3 candidats au bakobima Shadari avec la bénédiction de Satan et on m'a maman olive chaki maboko na telemaki yango babi ozana droit na te atioli na baki moto
mibale ezali Fayulu. Oya miso ezali Tshisekedi, c'est 3. Quand on enlève bénédiction de Satan, batikali Tshisekedi na Fayulu. Mais la Bible est trop claire. Ezala te pona biso pona ngai. Jamais na kotelemela Tshisekedi. Jamais na kotelemela Fayulu parce que to lukaki amonani Tshisekedi azui. Tango ya azui, to gagner. Kati mandenge za kotelemela ya. Te na telemela ki ye na ndenge ya mabete. Parce que naloba mon artiste. Naloba telemela pona yo na IDPS okoma te na IDPS moko. Yo telemela a o ba se bo Simba Daniel ça. IDPS ya nani? Hein? Pouvoir les ana batu nyonso papa IDPS te. Naloba ki boy. Fayulu peuple nde vimbisi. Fayulu na Équateur ayibanite. Lokwa na mboka na ngai Bobende, Bosongombo, Jombo, Ekoto, Gombalo ayibanite. Mais si on combat Tshisekedi, na kombo ya papa na IDPS ayibani. Moi j'appuyais Tshisekedi parce que la vie montagne populaire, il faut la nango. Celui qui était populaire parce qu'on appuyait Tshisekedi. Mais là on va savoir toi bien côté. Ozomona et puis tant que la voix du peuple se fait de et Salemi. Ezala ba nommé économie. Ezala ba corps ba salaki. Mais bit na ngai na bino muna to longi et tumba parce que en tête de la République c'est un Congolais pire. Oya maman, papa, ce sont des Congolais. Hein, tous les Comoriens sont au Kundayango, tu peux seulement avoir une bonne chance, malgré que Calais y est partout, Kabila Zali, mais c'est lui le chef. Pour les lorsque tout le monde est en Mokapé, au Baloba qui a gagné, qui Martin Fayul, tout le monde qui est les losa, il est perdu, il est Koto, à côté sa meeting, il y a des présidents à côté Séréma. Koto, nous on est là. Bon, au moment où tu es sur le na Congo, Minduki est Zinga qui est sur le Congo. Net mboko kwa Kinshasa da place okimate. Soko kangi nzela ya Maluku. Okangi nzela ba Congo. Nous sommes enclavés. Hein? 35 millions ba kufa. Toi les sika okimate. Loko l'Équateur mbandaka ezala kwa île. Eza entouré na mai. Mai entouré mbandaka mobimba boy. Ville ya Équateur mbandaka eza likolo ya nyonso likolo ya mai. Donc soko entouré yango. Esile kufi. To boy biloko wana. To lobi bona na ndeko Fayulu. To yebi ba vérité mboko. 2006 nana zwaki. Bemba 2011 azwaki nani? Tshisekedi Tshilombo. Kabila salaki. Tshisekedi le père notre prêter serment na ye, na ndako na ye, ezaki na fête parce que ambassadeur ba diplomatie nyo zali sima ya Kabila. Hein? Ko premier président na loi biso esale makate za mabe. Et ko ba mort d'homme. Pona ngai na ko loba boy eza malamu te. Hein? 5 ans ezale belete. Toyebi ndeko Fayulu toyebi eloko eleki toyebi peuple eyebi yango na nzambe na likolo ayebi yango mais mission na biso esengo na biso quand même Shadar se continue Kabila te parce que Shadar se continue Kabila mboko fait mais ata Tshisekedi Tshilombo mwana Congo mwana mboka azali boso ezali kaka victoire ya biso eza victoire ya Fayulu eza ya Tshisekedi toti na kati ya opposition eza eloko moko tina tokobomana wana eza te basangana bayeba mayele ya pelengendo Kabila sali parce que tokei Tshisekedi ye mongo na azana 50 députés parti ya Fayulu na bango to bazana 80 députés basala eloko te FCC azali na 350 députés na lingala on azolo parce que chaîne internationale eza makasi bato bakolanda yango président ya parlement akobima na FCC na kamata kimbuta bimi hein tolongo wana na mboka démocratie hein chef à gouvernement autaka na parti ozi ba député ebele hein automatiquement na kamata Shadar comme premier ministre papa kobimisa na parti na babo tokene ba na kata Sénat gouvernement provinciaux nyonso FCC ça montre que président Sénat Sénat kozaka majorité bango et président Sénat makat na bango na kamata chercher kitundu abimi kuna ozona na ngai bon sikoyo tokene ba gouvernement provinciaux ezai bango bon ezala fachi ezala pe Fayulu ba ko gouverner mboko yo ndenge nini parce que baza minorité un président qui règne hein mais il ne gouverne pas. Et qu'on a pas si mingi ba Congolais. Loi Kabila ko ba tola ko ko leksango te. Ba ko leksa pas fachi. Fachi ko le lobe o be Fayulu. Pour fachi ko le bo na ko tiango ta suka $500. Ba bi Kabila suki ba na $50. $500 ba chapo ba kumisa on bloque. Et mboko ke na passe. Pas sangana to zo mayele to ko sala nini. Ba to tombola Congo
Congo ya mboka mo poto o ezindi makasi mais ba conflit inutile wana epesaka développement mboka te façon barime ya moko ezotambola bato basali sondage na kati ya France balobi ke Martin Fayulu moto abimaki le premier moto abimaki deuxième ezalaki yo moko oyebi moto abimaki deuxième moto abimaki deuxième naloba yango moto abimaki deuxième ezali Shadari troisième Tshisekedi c'était ça c'est la vérité mais Nzambe asalaka makambo na ye ndenge alingi na façon na ye et Tshisekedi prend le pouvoir. Est-ce que des salami bongo Léo Martin Fayulu pas abimaki député est-ce que va travailler au nimandi akendaka pe parler bon ekoza pasi mingi mais to avancer mboka te to avancer mboka te parce que omoni ezala Fayulu messieurs les journalistes ezala Fayulu ezala Tshisekedi il vient de l'opposition sikoyo bango bakomi sikoyo bato nini majorité présidentielle sikoyo FCC ezongi na opposition sikoyo bino na bino bozopotana sikoyo FCC baengela nkema engela etafi azotala bino na mosika ya bitala bato amo potu bolobaki na biso te est-ce bato ba capable de gouverner mboka non c'est le moment messieurs les journalistes ba archos de guerre to boma yango pasteur basambelaka ezala Tshisekedi ezala Fayulu basambela na Fidelfi pasteur na bango asangisa bango azwa compromis spirituel po basala bango yoso mboka kene liboso kolobola mosena mena lobi yango te yo poko kende pe osangisa ba yo ba boya yo ba hotelaka po batali ya prophète ke papa tika sa ba polémique yo moi na lobi ke ba pasteur na bango lekinga nani tika biloko papa mawana yo ko benga ngala ni ye pasteur na bango Fidelfi alekinga nani alekinga eloko nini alekinga nani ngapi na tama makolo te alekinga nani voilà sikoyo alekinga na nini oyo polémique na bino boleka osala bino bapolémique bino bapolémique botiesko Fayulu polémique otatisakedi yo alekinga na nini tika biloko pamba wana di koya na sima baluba te okatikani oyepaka na kayesi ngana moto akayesi te alekinga yani alekinga na kwa kasi boko lubo pesi komona na mwa ochange na kombo bana ochange na kombo na kombo na komita tuka bishi na changer na kombo mama pe changer muchinga Brigitte na changer pe alekinga na nini moi je peux le faire j'appelle Fayulu j'appelle le président Tshisekedi j'appelle le faire natangi makomi na Nzambe et puis bazo sala ngoteka olo natangi makomi na Nzambe na bosembo tala boy nakoko reni bango pourquoi pas tout le monde ba pasteur na bango kuna ba bengi bango ba fuka misi président wa komi ba bondeli et to zeli ya prophète n'est pas na selon lit notre sala kike lit na sambe akuna Philadelphie na sambe akuna mais c'est normal ba fuka misi papa Philippiens chapitre 2 verset 13 na komo na Yesu milimo Yesu do fuka mananzo Tshisekedi doit rendre gloire à Dieu il faut fuka ma devant pasteur azo fuka devant pasteur mais devant Dieu moi je peux le faire je suis un sacrificateur nako sala yango ozomona soki ba invité ngai nako kende nako pesa Fayulu conseil nako pesa pe conseil ko sande bat noso ba sande to mon héritier watana ba saki na nini na Beatrice akenda kami will avant que azana président mbala moto monde pe nani mutu moko yemba Mike Kalamba azalaki na bon pe prophète ngefa fa osala pe bongo tali le roi ba obimisango lelo yo po midiembeli na opoza la po yo sko tali ka mutu nando finga mutu na ni ile passe bando lukanga oboya awa alia bambongo asala bo o changer mama kombo kwa président kanganga kwa mi président ko non nani alia mbongo Kongo te nani alia mbongo Kongo te moto alia mbongo Kongo politique te ezaka mokia allez oui quand bon mais je te dis moi je oui quand ça va bing bing pour la bio ça la OK quand moi qui a mo dalé mbongo Kongo te quand ça va bing non il faut dire la vérité mutu tu la Kongo ali mbongo pasteur ni ali mbongo Kabila te alors pasteur ni ali mbongo Kabila te moi je suis un homme de Dieu moto na bundi pe la chabima ngai ali mbongo Kabila te na ali mbongo Daniel se mbongo Kabila ngai mbongo mokia nani mbongo pa corrompre ngai mokia mbongo Kabila ngai biso mbongo ya moke mbongo Kabila ngai biso mbongo Kabila te Kabila te moke azo mbongo na commerce na ba makamona ba ndako le bozo botera moi nani biso bino boye ko intimide ngai te mo yo pasteur ni changa na Tshisekedi na wata costume na salle audience je peux le voir en tant que sacrificateur Tshisekedi abunginga yo Tshisekedi wana bunginga Tshisekedi a très bien biso ba lité les lois opposition au pouvoir abunginga te muna na baluki na saini na finga Tshisekedi to na baluki Tshisekedi
na mama yele mabe apelenge ndu ba Moïse Katumbi na ba oyo basala ki ngona il fallait boluka moto za populaire na mais papa mais chez Nabino Zali c'est numéro international les bandes sont là tant mon aki nani moto nani caméléon a dit simana caméléon ba ko ra signer mama ngai caméléon sunani caméléon e kana bubulasi e kana bubulasi o kana bisa a signer ki boy caméléon la premier ministre budget économie caméra kozwanga yete na lobi boye na Tshisekedi comme président ya République démocratique du Congo lokola FCC bana 350 députés premier ministre akobima tout juste na PPRD hein parce que PPRD ya bote FCC non et simbate bakopesa 3 bato kaka ya PPRD nde président pona bango jamais komisa moto opposition ya mibale tokei na gouvernement tokei na kati ya parlement lokola bango ba majoritaire ntango bakei na vote automatiquement moto ya FCC akobima premier akomima ni président ya parlement kamera za wapi tozongi na kati na Sénat c'est la même chose il a tout perdu le bas directeur cabinet ya aza ministre ba directeur cabinet ya Tshisekedi mais à part bakoro watu ekena bubulesi. En fait, il faut toujours continuer. Il vient là, il Rodrigue Batantou, il y a Joe Batantou, vraiment Charlin Batantou, na kata States, Batou vraiment bazala kanga Batou basoutenir. Nga sou moni moi swag boy, moi soin tonton na bino mona. Nikolo tolo baga fin cop ABCBG. Et bazol mo ya pembe, bazu ya mwindu, bazu ya ndundu, suna loika ya o wana fin cop. Ya on des amakambu. Ya on est makambu fin cop. Nikolo bozola bino fin cop pour ya on des amakambu. En fait, il faut le tout moni par rapport à lit pour ba ikomi bekolo, ikomi net ba menace bekolo. Toki awa soki na nini awa ikomi ke so bat balali omona bitumbe ko baluba na ba Congo ikomi bomo atemboka na biso. Non monsieur eza mosala bino ba jeunesse bo sala ngo na pesi bino mosala wana makambe na Rwanda na Burundi na koma biso génocide yango wana te lobinga na moni na molière papa moko da rapporter kaka po atiki mandef mais ba soidi basaki makambo na bakatangete oza plus mauvais que ba soidi na bakatange basaki yango te. Et Bassoy ne parlait pas. Ce sont des gens calmes. Donc, Kabouani, comme le Rabalou, Kabouani, Balouba, na Congo, et comme il m'a dit. Papa n'a pas mandef, Pekata Kovo, au Baba Wetu. Baye Bazoki, c'est un autre mobimba. C'est comme si on a moni Moluba, il faut pas pour Moluba. Taban nous sommes moni, allez, il faut pas pour ma. Non, Toboy Biloko Wana. Parce que Babi, Bango Kuna Moloba, qui est au Tangi Sabana Chiluba, et comme l'hymne national, c'est comme un. Bassoy, Bakoka qui a monté, soyez les Akawa, Nakufunga, Nakunena, Nakukanga, Bakoka qui a monté. Au Monikin. Eza ba kinoa. Kaka pa na ba koka. Te ba koka kite. E pa na yonde ba koka kite ba koka kyango. E pa ya nani? E pa na yonde ba tala kaka tozalaka na yo pe tofanda na yo. Te ba koka kite. Ba Swahili ba luba pe ba koka yango te. Parce que Ezra Moluba, mo Swahili, mo Tsebandundu, ce sont les Congolais. Tozo ko mi bomana nini? Hein? Ba Tsebandundu minga ba luba. Ba luba bele ba Tsebandundu. Ba botana, qu'est-ce que vous cherchez? Bozo bomana nini? Hein? Génocide de Rwandais, na Ougandais, beaucoup de Siangwa. Si na poto pe na oki batu musu. Na poto c'est la même chose. Na poto musu ebele to ba sepel na bango te ba lobi ke pouvoir wana to sepel. To yebi muna. Moi ta sali kutu na nini audio moi lobi ke lit papa na bunda ki jamais akoki ko zwa pouvoir ya ki ba peso. Tel kambo pété et salemi muna. To yebi verdict ya makambo ya solo. Moi j'avais dit à Fayoulou, au Ghana coup constitutionnel. Moutanomaki bachisa coup constitutionnel. Kabila yo izongi na seni eloko seni a proclamé na coup constitutionnel seni coup constitutionnel eloko mona bali seni ya bakabila bolandi yango hein mais soki na linga coup constitutionnel la vérité ndenge Faola ndimaki ba raconter ou bien Theodore Ngoy alobaki bani l'élection ndenge ça na Kenya coup constitutionnel ni l'élection donc l'élection mais awa bako sala ngote parce que les gens basali mabebele. Kabila to betele maboko posé avec mutu moko avec mutemo mabeto nde tondo bina dictateur nga ba peto ni l'élection mais limite OK ba ko ni l'élection ne Kabila avec la pression extérieure il y a Congo partout il ne pourrait rien faire ça soit changer constitution Gagama changer constitution Kourouji a signé constitution Kabila le ngoli c'est volonté n'a été États-Unis na force Union européenne ni africain na peuple pas de troisième mandat parce que peuple a continué à souffrir les quelques gens bazo bénéficier na mbongo wana. Ozomona nde Kabila tchaki yango te
mais tant que coup constitutionnel ce coup constitutionnel est bien solo indépendant élection na vérité toyebi mais banila on tozonga deuxième fois mais quoi banila yango te na yebisa que je kola feni mutuna bango et puis seni ba programme ka boité on programmer boy région de Kinshasa province de Kinshasa ba voter Fayulu 100 ba voter Tshisekedi 120 région province ya Bandundu ba voter Fayulu 200 Tshisekedi 10 mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Chaque province a fait ça. Il n'a compté en gros. Il n'a pas fait ça. Faoulou. Nani. Nani. Chadari. 4 millions. Faoulou. 6 millions. Tu sais que 7 millions. Les présidents de la République a dit, tu sais que mon nom il faut opérer sa province, la province. Quitte. Et ça déjà, bandaki m'a béoana, mais tout ça la bonne. Mais victoire opposant, hein? Victoire à Pierre, ou bien victoire à Paul, et ça victoire à Jésus, hein? Bateau a gagné en moi, ils ont biso peuple, totika ba tribalisme comme Ibo Manaka, tout cela, nous c'est bien été. Net il baisse les nos caméramans les plus beaux, et ba caméraman nous, Azamoluba. Siko yo moto ane muluba te kwa mikoti na pesa akuba moluba ko ndekwa jibe mpiana na bungi bango azo refite siko yo za masusu motabandundu siko bosa bulo mo se bobo mana pona malika ma pouvoir hein mais bese comme premier ministre té akoma ministre té il est fait son travail toi là tu es journaliste tu es ça fait bobo mana nini là on dit bozo wele la nini Congo ya biso nyos to tombola Congo na bolingo mission à biso Kabila parti même azo régner atikali 2 ans 3 ans to déloger bango parce que totika kolobate mais so comme marque tribalisme mo pote côté na mboka mon pote koti na mboka toboyi mon pote koti na mboka po tozozala kaka lengo tozokina bango tolingaki nde na lembo tolingaki ke mboka vraiment totala président oyo aye topesa chance biso nyonso ba congolais totala to travailler ndenge ni ba oye moka lobaki avant comme président soka saleli yango et osala ba congolais nyonso bien soka saleli yango pété peuple pe totala kaka biso pe misu na biso ya likolo to lemba te ko bunda guerre to bundaka kombo to bundaka prophète ngepa to ko mamsu na suka koto ba député moko mondingi ba tanga ba député mona ba tanga ke mo bien nde ba misi ba député mususu non monsieur le journaliste hein j'ai dit au Congo on ne vote pas les députés on les nomme motuwa Kimbuta zongi député na sasi rason pe basali mabe fa ba wala sonite siko atika musique na fa mi sa ta ma to ba mi sa ta we ranson te ta mama na biso mama ma pata église ezalia yo da journaliste omoni awa na veni Makanza na pont tout l'église mama pata na otala ato na 4 personnes 6 mais atombola bato ebele batonda pour aller chercher député quoi mobali na mbongo et puis ma patona abota na famille mbongo père naza moto mbongo qu'est-ce qu'il cherche pour les députés avoir député nzamba soit disant azala pas lobela ba musicien soit disant il asa pasteur mais até batou Jacques Blazou parce que Jean Koubala aza moto mo intellectuel ah papa français ni wela na parlement papa totika kama kama to nabi archives ya guerre to bo mango nanu ndenga tikali na ngaki atika kwa chunduru abeta musique nae wela zimbongo fona député $12,000 par mois to 15,000 bina wela loko mokote obi conseil mo wela ko tsa combien ba okata na bana loko te mo potu na mo potuti ado ko tanga na ba do fete nani oya o mutu li ko shwa ko moni nani ko bilai moto atiaka munala c'est yo ndimela ba makamo il faut la vérité à cause de bakala bazui bako jamila yebaka na longwa tika pasteur asa musala na ye c'est ça la démocratie mais ouais la kitsa motema parce que ba nommé économie mais ouais à côté na poule mabe asute Shadari mais Shadari ba sali mabe na mboka Shadari ba piller mboka Shadari ba bomi bato génocide crime contre l'humanité yo ko zasima mutu wana poko leka ba sali mabe te batikel biso beto diriger yango batikel biso batikel biso ba payer biso te mona Sénat ya bango parlement ya bango premier ministre ya bango gouvernement union nationale totika nani yango ni na bango ba tambola na cortège na bango bani mais le côté cortège na bango mais obi ke ba combattant ba kolemba te obi combattant ya divisé na likambo ya élection mais marqué tolongi moto opposition azui mais balingi pini bazwa motu ya bango ba votaki ya sola za la metro ça la bonne pona ngai
arche de guerre na bokechu azotindika nakobenga na bilembeseke nano nakobenga bokechu kala mingi tabi lembese nano azwi mutu na yo lembisa na masasi poloso na poloso oanga fumangani lembisa na fumangani benso na masasi nano nakobenga so na sisi nakobenga binoko lembisa nano parce que biti na biso na bino ezalaki congolais azwa congolais pe azwi na makeba kale biso mais la lutte continue et je dis au président Tshisekedi une année il faut dissoudre le parlement pose la majorité mais ce qui est dissoudre le parlement t'as ça la tête bateau bakangani maboko mais bino bateau battre la Tshisekedi ce sont des moura moura muna naboyi kitala naboyi fimbo bakanza naboyi na muna pardon basuna na formé moura unité présidentielle Kabila non il fallait balongwa ba pisa policier ou bien c'est basoda ni azana sécurité totale moura basoda mona bo garde présidentielle Kabila kena bango 1000 bakofanda na nini na kingakati okotia lisuni makolokota nselete bango na bango plein avai na bango kuna parce que Kabila glongo était Kabila zaza orenye azo gouvernement mais azo orenye il donne l'ordre tous les généraux à Kabila armée à Kabila parlement à Kabila sénat à Kabila province à Kabila il n'est pas parti mais l'élite na biso bana mboka to pesa Tshisekedi Fayulu na Tshisekedi ba yokana nakobisa Moïse Katumbi nakobisa pe nani Bemba na bandeko to mozito toza na bomoko to buna likambo elonga parce que la biso peru na biso na prison ayata ba hero oyo Frank Jonga zobima papa na pesa message na président Tshisekedi Chilombo ngape ko tatukabishi azoyebisa yo tatukabishi alliance prophète John Ngefa moto aliboso bimisa o privé bango oto bengi héros vivant Frank Jongo soldat du peuple abima donc féliciter yo et puis na ba détenir Frank Jongo abima o prouver bango ke yo za muta ente et puis yo promesse pesa ba na Congo o sala yango mais tokobongisa bana yonso ngai prophète du peuple boketu premier base bozakuna ngai prophète du peuple bolembeseke nano bitumba esili nano te. Ouais, mère nanga Paola Changel na France na pesi mbote wana BCBG wana mbote uti pa BCBG Paola Changel na kubo santé Arlette Bonanzo afoka mwasi Natasha Bonanzo na kata Dijon mbote wana ndekuvima Arlette Bonanzo wana batu na kati so mon Arlette Bonanzo ya bara muna kuna moni kotona moni mama bango simba te okabwe simba na ta 500. Merci na bato nyonso bakotilenga la po naso mamutuka po ano ezaki vraiment bien. Merci na boss na ngai ningo bakiseni nga mambo vraiment na ano vraiment. Merci na ebita semaine wana BCBG tondo tambola so na mutuka na biso ba tentango bien ba tsango couleur bato bazo mona sko ki mona mes boso ndo ba fancy mais tout vraiment ekoti na ngwe moni look e changer mambo changer. Merci na Seigneur Jésus Christ ninga zo batela so prophète ngefa to comme na biso na suka monde de la fin na bato nyonso balandio eloko nini kosinga na ba combattant poto na bandeko na biso ba Congo ba luba be colonion solo ne ko ba na moni pe ti na yo e chance pe ya komele komi ke safu ekoti wala nini ko mboke komi na yes ça fune na petit na ngai ça fune loko mosusu sikali bango na nani eloko na kati te bere te loko te mili ke loko nini tika ko sekanga na mona pasa mokili boy papa ça fait la gebele so 15 na utaka buka ngona mboka na zamba kuna nde na yaki nango omoni donc sanga bato nyonso pe et puis ya mibale tolobi boye totika esprit ya tribalisme koboma na mboka eza malamu te et puis nazoloba na ba combattant nyonso pour le moment nano pour le moment nano ba arche nyonso ya guerre tokunda yango totalela kozwa liboso parce que Tshisekedi oyo bacheye azali penza pasi bakangi ye babloqué na bainstitution so Kabila règne mais avec Dieu tout est possible makameko simba et pona Fayulu na Tshisekedi négociation osalema tokoyokana tokosolola pona tomema liboso basala po ezala madame opposition bazalaka te FCC nde suka kote na opposition bango bakoma majorité présidentielle pona tolonga etumbo munene oyo toza kobunda na yango mais avec Dieu nous vaincrons. Je suis sûr que ezala yo Didi Kipumba ezala BCBG
oyo leki ya jibe mpiana waza cameraman na yo propre pe leki sweke leki petit na biso bozolia mabe yo somi kamie bombinga yo zai moto kabila banda kala yo ndete yo mutondo liambongo yo mutondo liambongo eza kaka don eza bato la sport kaka basali bima pole liboso na nzambe omona mi bimisi ngaka pona ya katanga yo na Mercedes na pe na tie wana oza pe ko bato za Mercedes pe ki basombela ki koto wana basombela bishi yo te obi yango basombela mutre pa bato la basombela nzambe apambola bino chaîne yo kende liboso ba arche de guerre stoboma ce que je peux dire ba pasteur to bazaka corrompu kokoloba na bango nini ba pasteur corrompu botia Tshisekedi na verre na bino te nous serons là o bazaki pe boy ba ya pe boy o bozaki boy botikala bato ashadari kwa mukuna ki mutashadari mama kuna ki mutashadari ozo temo tsaki propaganda shadari nani tanga kombono tinu na tangi ko mutasaki propaganda shadari nani kombono te tanga bato pelenga nduwana ona bimisa bango yaka misasi mena bimisa bango bato shadari nani misuna tanga kasi yo mutatembe po bango tanga kombono tinu sonika futa mutanani sonika Nzambe mutanzambe na tanga bosko kindomba mutanani mutanzambe shadari sikata babimi polele babengaki biso barenio masi nanga didie menga moto amokia na wanga nga moto amoko nga moto ashadari ube nga moto nini mais na moto amokia siko na chande kombo tatuka bishi oyoki il faut ba vérité batikala kuna Tshisekedi atikala batu na ye po topesa nzela akende pour le moment topesa chance parce que mboka toujours en otage mboka longo te yemba kaza moto nani ya pas nani to mona ke maman akendaki maman azalaki na nani na biso yemba o nani nani Mike Kala yemba la nzamba oluka poste ngi azalaki ne kama babenga ki Kijamina za député de Kijamina za député de donc pasteur Théodore Mogalu chef à maison civile asali mabenga tuni nani mona président nani pasteur nani mabenga ko ngoke na okende parce que na ko pesa ne pas ki ene babenga kote bandota la bato babenga bata bata succès te bandota bata succès batali kote succès na tuninga na succès so te babi na poto roza succès na kini na poto esko atanga Michael Mbaya na poto nasi ba ministre babenga ngayo kana succès Michael Mbaya ya musicien a prophète ko langa ida c'est nanza mais ça pasteur dit ba dire que c'est ni moi c'est un prophète de l'internet qui donne les horaires d'internet mabina gegende wana pa musanzambe na yaki na mawa na zongi na sengo ola kisiami merci prophète Ngefa pour ton kabala biso numéro contact anasika bazambasika didaki pumbo bosalinga mutu na yo vraiment nzambi muna lelanga mbongo tindilanga nyonso zéro kangama ya sute eloko te alors nzambi aza lokumu vraiment na félicité bino ya bobundaki bitumbu oyo soki boza bato baya reconnaissant vraiment chaîne nabino à féliciter. Ça je te dis la vérité, ngana moto ya boité papa. Bobundi bitumba oyo ba muna o ba guerrier. Tete wa butine eloko na didi kumu. Nzambe azolo kumu. Et puis nimena konta so uzanga WhatsApp, imo Viber pona bonde la musala ngana nzambe. Uzanga na WhatsApp 00243 89 807 26 78 pe okozwanga lisusu na 00243 81 26 00 81 807 26 70 vous avez privé dans 00 241 43 99 99 937 pour na mbote na pesa bato ibale mbote tunanga banani na pesi shadari mbote na mama Olive na soki wa. Merci Paola Schengel na pesi mbote na kata France pour comme moi si ndaza bongo Paola Schengel kilo ya France vraiment Londres nyonso yo Paola Schengel na kobo santé Arlette Bonanzo babonanzo malolo wisi la Congolia mane milinze mba motema tous pepele ya metolo bo continuer bo soutenir nga merci na bato nyonso bataki nga pour libende ane kota ezala rendez-vous so salu musalo mon pe le foot nango ya monde za rama kilo ya Congo France merci na Alain de BCB na sima caméra merci na bato nyonso merci na Nzambe nde to koti na ne asika mamba sike bakisami na kobo santé boss na nga Jodi Pumba merci ciao.